tonti. Bonjour ma belle. Kitoko makasi sepe sokomona o. Et joint na ekla na koba na chaussure moko na kino na fait mais na soma ka ba basket mon mère a été ka basket mais na soma ka tête. Comme c'est ça na chaussure na mon carreau mais non. T'es sûr ba mo ba arrivage à sika ya kitoko ya kano ka bolinga ka ekoti no ya kitoko. Non ya suka. Donc combien donc ya soirée donc Sandiana oyo ka. Oh numéro na ngate. Mais on s'appelle kitoko. Na mama papa c'est bon s'appelle en. Nyonso basara donc ba faux modèle ekoti. Bonjour, bonjour, bonjour. Papa. Oyo, espace trioka. Mais qui sont venus ma casse n'a pas tombé, il y a un moment où on visiter. On visiter. Oui, madame. Merci. Baye bisinga ba bilo ba biye sawa. Ba tu baya ba osomba ne ba pantaka sango. Nalobi ya maman. Boye bon le loko kitoko boye, ça cher quand même. Non papa. Maison Trioka est vraiment pour la souci à ma congolais. Et ça n'a pas pris mon abordable et raisonnable pour ma vie. Donc mon tabouzo qui est né du polo a la possibilité de recevoir combien ça se. Madame excusez, évitez. Quand ba prio ba yebisinga pa ba mina ngai, pour ba ya déjà. Pour nga kata carton na contrôler nyonso le kana quartier. Ba ya ba yebisa ngai. Ba yebisinga ba mina ti ba jino boy. C'est là. C'est pas du bâtiment ma casse. Babi va prier au côté de la bâtiment. Même prier au côté de la salle. Même prix à ça, même prix à poto. Mais il y a ça de où mais la raté et quand t'as des bébés. Oh poto la poto papa. Qualité la maman la Zara. Na bien y a moté monsieur Bonelli. Asi punition de Neneni. Papa aussi puni. Mannequin. Et le monde est si bien. Na bourré le beau, hein? Au Kangate. Ah. Non, on a plus excusez. Ben, aujourd'hui, quand on va. Oh, le mouille la théorie. Le mouille la théorie, ça va vin, va champagne, va juper chez nous, ça. Parce que va venir, je trouve, ça va ça sauter. Donc, ah, on sait que vous avez sauvé Bilamba, mais moi, je vais la paix à suivre. C'est pas dans la poste à oh, mais si on a mon bien, madame, on y est. Vous êtes comme moi, H Nyonso, hein? H Nyonso, presque Nyonso. Bana Mikolo, presque papa et maman. Presque Nyonso, premier abattement. On va se faire là, mais ça vient pour nous là. Parce que les autres que papa et maman balata, là-bas on fait bon balata. Mali kitoko bolibisa ngai na ye awa vraiment na tatone mwana ya bandali mais na kontola kisasa mobimba na tatone bien mais lelo nakangi tano ye awa namoni kaka espace SMS na couloir na couloir madiakoko boutique Trioka eza place obunga te so oza na victoire tuni avenue du stade so balaki soko avenue du stade soko opréféré yo moko ozwa no moto 500 francs soko osepela okita makolo soko omoni kaka bar ya SMS en face nango numéro 34 numéro 34 nakomi ya kalamu matongete sango mabe towela mpona kopanza bosanga malamu na bomba te na bandeko soko opesa adresse boye soko oyebako bien te okosa numéro téléphone obanga tengakanga na mutu batengaka mutu montre loba 082 082 20 26 26 723 abandeli 082 20 26 723 soko obengi deja ozatekaka deja na kati emokolo ya butiko eza nani nga nayebaka nyonso wana sokisokiskitiko yavandi na poto na belgique mama elise fufu waliboma te me wa muta solo oyo komplike wa